tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na ngai nini toloba na mokolo ya lelo ya le 2 avril 2023. Bolingo na yo ezali monene na biso bana na yo. Tozalaki na biso lokola bawei na butu. Me na bolingo oyo olinga biso uta ebandeli ya mokili. Opesi biso souffle de vie. Oyo epesi biso bomoi na tongo. Na mokolo ya monene ya bule. Le jour de sabbat, le 2 avril, oyo nzambe na biso, ozongaki na village natal na yo, après 30 ans, ya persécution. Tale sengo ya bana na yo, na mokolo ya monene oyo osili kopesa biso. Yaka kozwa na bana na yo yo moko, ote ya pena ngai, pamba te bipai touti toyebi una tozali kokende nde mama na likambo ezali kozela biso. Loba na monoko na ngai yaka kotelema na se ya makolo na ngai po ete oyo nakoloba ezala ya ngai te kasi ezala ya bino, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Imbangismo ye. Matadima yo ye. Tata molimo santo ye. Oh yeah. Tata molimo santo ye. Oh yeah. Tata molimo santo oye. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Papa Simon Kibangu Nyangani Mwana Verera Wazola Walembizola Kaka ye kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka. Kinshasa oye. Oye. Kinshasa oye. Oye. Kinshasa oye. 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 Miroir et l'église. Merci beaucoup. D'abord, on a remercié bakonzi ya l'État ndenge baye kosangana na biso elongo. Papa Simon Kimbangu moni pasi. Toyebi histoire na ye. Na 21 ndenge bakangaki ye le 12 septembre, nous connaissons l'histoire. Ndenge akendeki na Lubumbashi. Asali 30 ans de prison. Nani kati na mokili oyo akoki koyeba mokolo na ye akotika mokili na na ba seconde. Me ye alakisaki na baye banso bazalaki pembeni na ye kazalaki moto ndenge mosusu. 9 ans après ndenge tolandi bake ko déterrer corps na ye tomona yango na bilili okanisa uti kolala kaka sikoyo. Nzoto na ye intact, suki na ye makambo nyonso. Nazalaka munganga soki bambome corps na yo te 2-3 jours après ezalaka pasi. Corps ebandi ko se décomposer. Nzoto oyo eza nango na tina te. Mais il y a en tant que prisonnier azalaki. Toyebi bato bakangaki ye baza banani bambomaki corps na ye te. Toyebi geste asalaki avant yatika mokili oyo. Neuf ans après azali kaka intact. Liso moko ya kofungwama, liso moko ezali ya kolala. Elakisi ete azana mokili, azali pe na mboka nini? Imbangismo ye. Oye. Batata pe ba maman. Nzela ngo ezali pasi. Pasi ezali lelo, kasi lobi bisengwe koya.
totambola kaka na solo ndenge bateyi biso. Papa azali kotindela biso ba message. Ye azali na Brazzaville toyebi musala munene azali kosala kuna. Le 2 avril 1960, Tournaye et Yaki. Nazalaki mwana muke, mais j'ai des souvenirs. Toyaki awana matadi mayo. Ya solo ezalaki esengo. Oyo bakolela kana esengo bazalaki kolela na esengo. Ya komona ete Nzambe na biso nzoto na ye eye. Maye pe manekaki awa mingi oyo tozali ko se rappeler. Nde mokolo yangu ndenge papa pasteur responsable auti koyebisa biso mouvement ya surveillance ebandaka mokolo wana po basalaka mosala munene. Nzambe azali Nzambe. Nzambe akolongaka na ye kaka quelle que soit la situation. Nzambe akolongaka kaka. Yango wana batata na bamama moto akosalaka yebi ntina nini ye akosalelaka. Ntango tolukaka misala toyebi tolukaka nini po ete na suka sanza ozwa salaire oyo kopermettre yo olia ofuta ndaku olesa famille na yo osala makambo ndenge na ndenge. Bongo ya tata Nzambe tosalaka pona nini po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama. Elongi ezali batata na bamama. Nzembo mosusu baka bandimi bopesanga maboko nasala nini? Ningisa mokili. Topesa papa Simon Kimbangu kiangani maboko po ete makambo ekatana. Eza boye te Kimbangismo ye nayebi ete moyo eza makasi me fo tozala na esengo pamba te Nzambe alingi biso mingi. Nzambe aza na bolingo munene kati na biso. Na bolingo na ye Nzambe ayaki kati na mokili. Dirigeant s'il vous plaît bopesa nga nzembo. Paso se boyokali boyokali ya Nzambe. Paso se boyokali robali ya Nzambe. Elaka oyo epesameli bino. Otambola na ndenge koki ya kimondimi. Wana ndeye asepeli. Na bolingo Nzambe ayaki ose. Na bolingo tosi mwana wa ye. Na bolingo tosi elimo santu. Na bolingo tosi lingomali ye. Na bolingo Nzambe ayaki ose. Na bolingo tosi mwana wa ye. Na bolingo tosi elimo santu. Na bolingo tosi lingomali ye. Solo ndenge mokonzi ya bula azali kotindela biso ba message tozali kolanda. Merci dirigeant. Batata na bamama tozali kotonga mokili ya sika. Tokondimaka yango te kasi totala epai tozali kokende. Lelo tozali le 2 avril. Mokolo ye sikoyo ezalaki moya koloba ezali kutu te. Nzambe molimo santu atiki kiti na ye mbo bango misato baye kovanda na biso tozali banani. Totika mabe tosala malamu po ete
Nzambe akata likambo na ye. Nzambe apesi biso condition. Biso pe tokopesaka condition na bana na biso. Nzambe alobi na biso bozala bana na bolingo, bana na mibeko pe misala. Soki bolingi bosepela. Nayebi ete toza na posa kosepela. Mokonzi abula alobi tosengaka bozwi. Toyokaki to toyokaki te. Tosengaka bozwi. Nzambe akokanisela biso akotika biso te. Mosala na biso tozali kosala to regrete yango te. Lifuti ezali na liboso. Kisete biso tozali bana ya ndenge mosusu. Tozwi éducation mosusu to tozali kozwa ti lelo. Totika mabe. Tobanga liwa. Nzambe alobi ete na ntango ekoya liwa kozala lisusu te. Kasi nde totambola na solo. Tozali kotonga nkamba Yerusalemi. Ya solo tozomona ete bikateli. Me ezali mpona bolamu na biso. Moto akosalela biso azali te. Biso pe toza na vache mère te. Vache mère ezali biso moko. Makambo na biso nyonso biso moko tomisalelaka. Pamba te ezalaka fierté ntango eloko yo moko osali yango. Nani ayebaki ete tokosala musée? Musée ezokamwisa bato. Me yo na ngai moto tosali yango. Mokolo mokili ekoya epai ya yo na ngai nde mokolo wana tokoloba ya solo. Tozalaki na nzela ya solo bakosaki biso te. Nzambe akokosaka te. Nzambe alingi biso mingi. Yango wana batata na bamama ndenge kaka batei biso totambola na solo. Tosala misala bazali kosenga biso. Soki ozali na yango pesa sans hésitation. Ya solo tango balobaka ke tozali photocopie ya bana Israël. Natalaka filme wana mingi. Nalinga penza comparaison yango te parce que bazalaki na pasi makasi na Egypte. Ba souffrir. Kosenga. Nzambe ayokaki to ayokaki te. Nzambe ayoki bango bimisi bango na Egypte. Metala. Bakomi na nzela babosani. Babosani Nzambe. Oya kaniselaki bango. Basali bavodor. Biso tosala erreur wana te. Distance bazalaki na yango de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et yalaki nango mulai mingi te. Bakokaki kosala yango en une semaine, même pas. Mais basali yango après combien de temps? 40 ans. Wana koyima. Tango zo salela Nzambe kozala na koyima te. Zala na kondima. Ke musalo naza kosala na kozwila mo lifuti. Ya mwana batata na bamama. Toza kotonga mokili ya sika. Totikani na biso musika te. Papa lobi, mokonzi abula lobi, to remettre le compteur à zéro. Dans un nouveau départ. To sepelisa Nzambe na biso. Poete tozwa lifuti. Pase seleki mingi. Tala liwa ndenge komi. Maladi ya ndenge na ndenge. Tozala bana na botosi. Napesaka toujours exemple. Ya pandémie oyo ekomelaki biso na 2020. Oyo tobengaki corona. Tango ekomelaki biso ezalaki na surprise. Surtout biso kuna na mboka bapaya. Bato bakufi mingi. Mais mibeko nyonso batiaki mpona attraper maladie wana te. Mutu nyonso atosaki à la lettre.
totosaki. Pona nini tozalaki kobanga liwa. Wana mokili tobangi. Ebongo Nzambe mutapesi o souffle de vie. Tango alobi sala malamu. Est-ce que ozali kotosa? Tokomaki discipliner les heures de prière. Na bana ya mikie bayebaki. Mwana 6 ans pour rappeler yo. Mami, il est 18h, on doit prier. Tellement ma prière est comme qui intense. Toza ko sambela na ba heure na biso nyonso banda ku nyonso. Pona nini tozalaki kobanga liwa. Yango na batata na ba mama tozala bana na botosi. Soki papa lobi na lingi bosala boye biso tosali. Oye lelo mutazali kokumba biso eza boye te tozala bana na botosi bolingo mibeko misala oyo batei biso tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Oyantina mae mama apesi biso kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana molimo santo.